Shalom mon peuple de Dieu, shalom aux enfants de Dieu, laisse que mon Dieu vous bénisse. Yo mutolandinga malali bososo ko sabonite, sabone kaka et pe sanza melabshoka lokum. Aujourd'hui, on va partager sur la prophétie. Dans la Matthieu chapitre 24 verset 11. Les lots qu'on partager sur la prophétie. Jean chapitre 17 et je le balanga était oyo nzamba apesaki Jésus-Christ apesaki yango batu oyo apesaki ndenge toza boye toza na batu oyo nzamba tiaka na disposition na biso selon la connaissance qu'il nous a donné. Selon la connaissance qu'il nous a donné, on doit le partager avec des enfants de Dieu oyo baza destiné na kati ya vie ya délivrance. Oyo baza déterminé pour na koluka délivrance. Nzambe a enseigné biso, alobi biso pe to partager to pesa. Alors bien aimé, yo mutokolanda vidéo nanga, o partager, o commenter, o liker et ça la rakena comprendre que makamnazo loba ezoko taper doser se comprendre. Aujourd'hui, on va parler sur la prophétie. Prophétie est mabete. Acte chapitre 2. Bible ezoloba au dernier jour ango yango. Je répandais mon esprit sur toute chair, sur tout corps. Bato bako prophétiser, bato bako soit ba songe, ba vision, ba révélation. Au dernier jour. Mais il y a ces gens-là, oyo baza lokuta. Oyo nazoloba na Jean Matthieu chapitre 24 verset 11 ezoloba. Plusieurs faux prophètes bakote les mains pour séduire bananzambe ebele. Et puis Bible les ont reconnaître que bananzambe ebele bakozala séduit. La séduction na kati ba prophètes yo baza ba charlatans. Des prophètes magiciens, des prophètes mendiants. Et pendant que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, c'était à 1h. Dans ce temps, un passage à Jérémie, et je l'obéla sur ma prophète. Jésus-Christ, bazo ke ko prophétiser marambo oyo nga na lobité. Bazo pesa ba songe oyo nga na pesité. Donc châtiment na bango ezali. Tout à l'heure là, nazo balancer vidéo moko Bolanda vidéo ya prophète oyo na marambo sala na kati église. Et puis tokozonga tout juste après pour détailler eloko moko pour expliquer eloko moko selon la connaissance qui m'a été donnée par Jésus-Christ de Nazareth. C'est parti avec la vidéo. Oui. Oui. Plainte nangeza nzambe asilisa. Maman, en tout cas na lingi vivacité wana. Na lingi nzamba asilisa bandoki nyonso balelisaka biso libota nanga mobimba. Nzambe to silana na bango lelo lobite loko a juge azawa to silana kaka. To silana papa. To silana kaka wa. Tefamana. Bana na baza wapi? Bana nga bana ngola na tika ba ona yaki kotala mama za maladi. Oye kotala mama za maladi. Amen, prophète. Le loza tefamana. Prophète. Avance, prophète. Au moni na plainte na yowan. Vous voyez dans votre plainte. Il faut komaboyo. Il fallait écrire, je viens accuser. Je viens déposer ma plainte. Bemba. Oye bien. Papa. C'est qui? Eza maman nanga to professeur. To silana prophète, to silana. Devant professeur. Hein? Yeyo uzitama. Mettez un peu maman là, mettez. Professeur. Na tribunal ango baye bango mibale. Na moto zofunda, na moto bafundi. Uzitama mbemba. Yende uzitama mbemba. Yo lobi ki oyo kotala mama na bino aza malade or que mama oyo nde ndoki azako à contrôler d'abord. C'est elle qui contrôle tous les mariages des enfants. Au-delà de ça,
koleka wana. Azolinga alia yo. Azolinga alia. Elle veut te manger. Alors yemo fonzamba ndiaye. C'est ta maman qui est là. Eza maman na yo o. Professeur. Silana. Vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Comment prophète? C'est ce qu'elle a fait. Vous étiez nombreux dans la famille. Vous étiez nombreux. Puis quand je regarde, je vois. Elle a mangé au moins 9 personnes. Elle a mangé la première personne, la deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, cinquième personne, sixième personne, septième personne, 9 personnes dans son ventre ici. Donne la vie, prophète. Et Dieu dit, regarde, tu sais, pendant que tu es ici devant, je vois des tombes en train de bouger. Et le Dieu de justice vient de s'élever. Que Dieu s'élève contre vos ennemis au nom de Jésus. Amen, je reçois. Regarde, elle avait mangé René. Elle avait mangé Kaleuka. Elle a mangé. Elle avait mangé Sita. Na Bruxelles. Elle avait mangé Onésime. Elle a mangé Onésime. Elle a mangé ou Tilete qu'on appelait souvent titulaire. On avait mangé Sona. Elle avait mangé Gina. 9 personnes. Maman lobi basila na kaka lelo te famana. Alobi lelo fo moko akangama, moko abima. Et toi, tu n'allais pas rentrer en Angola. Je veux avoir qu'elle est malade, soit disant c'est un problème mental. C'est ça. C'est dans la sorcellerie. Elle va te manger. Et c'est le cercueil qui va retourner en Angola. Yoka. Prophète, lelo te famana to silana. Te famana. Merci beaucoup, nous sommes de retour dans notre plateau avec plaisir. J'espère que Bolandi m'a amené ce prophète Azosala. J'espère que Bolandi va prophétie à prophète. Ndengeni nazo détaillé la sœur que Maman Naya Zandoki allié 9 personnes. Maman Naya Saliboye Azongi Siboye Eza Mabete. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque Nzamba benga rabiso appelle sa rabiso ba maturité spirituelle. Ministère prophétique so Nzamba pesio a bengio a peso charisme, a peso discernement, a peso maîtrise. Il y a deux fois biso ba prophétesse tozala kanda. Ba prophète presque tout bazamtema mukuse. Tozala mutema mukuse. Un vrai prophète. Oya bengama na nzambe amutema mukuse. Pourquoi? Eza na bilo musuto monaka et puis ça ka colère sainte. Eza colère physique te mais la colère sainte. Et mataranga la moko. Moi il y a des choses qui me montent de foi. Otali boye. Pourquoi au sala boye? Oki kaneti kaka o exploser mbala moko. Mais tu sens que pendant que Nzamba enseignera biso, tozala kana eloko ekitisaka tension ya kotomboka. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous calme de foi. Lorsqu'on sentir que tension est lâchée, on bombarder mon source, tu sens le Saint-Esprit qui vient, qui te donne le charisme intérieur. Saint-Esprit, calme-toi. Atsimbi mbalamu mutema na kimia o persévérer les soso mutuana kopé sa prophétie en public oyanga na koki obengango comme distraction. Nous sommes déjà au dernier jour. Bilembo nyonso oyo yatande la fête tozo vivre yango. Tozo vivre ba mort subite. Alors toza na moment ya distraction oyote. Ya kokoti sa ambiance, chaleur, distraction na kati église te
à cause de la prophétie. C'est ce qui séduit des enfants de Dieu. Oh bon moni prophète azo sala on a quatre églises oyo et à distraction. Mais prophétie est à ma bête. Nzambe il y a ordre bien aimé. Et comment on a ban nzambe belé lelo je m'excuse. Ba mi lié na ba distraction oyo. Oui, moi aussi je prophétise. Moi aussi je donne des messages. Mais kopé sa mutu prophétie et à ma bête. Mutu fois zalana nous former. Okoki kopé ces prophéties bon. Ndenga lobi wana mama na azandoki, mama na azolingalia e, mama na ya bomi 9 personnes et à ma bête. Et koki kozala pe vérité. Azomona. Sko mutu yozo bangisa wana ke mama abino ndoki boye bobo. Ye moko. Pour dominer ki ndoki ya famille, il faut azala na vie de prière. Il faut tambola na vie à sanctification. Loi familiale ezalaka na droit ya ko exécuter mutu nyonso te, ya ko boma mutu nyonso te na kati ya sorcellerie lorsque tu marches dans la sanctification. Par exemple, moi nazalaki na monde à théâtre. Na bando tambola malamu te. Na boti bana na nga ba peselinga doti te. Et directement là, je vais te dire tout droit que au boti na kati ya impudicité. Et subitement l'amour qui on te dit que maman no azandoki. Ma bezate. Et koki pe kozala ya solo que maman no azandoki. Bakoko na biso basala ba alliance. Mais nga moko pe naza na ba lien ya vie na nga. Na tamboli na impudicité, na boti bana na impudicité, o basalelinga mariage te. Prédote ezara libala te. Bien aimé, prédote eza libala te. O to salaka prédote directement to fandi ndako moko non. Ozaka kana kati impudicité. Libala, il faut ba pese la haute dot. Ba pesi ba droit familial. Ba sali libino prière. Bokomi en ordre liboso ya Nzambe. Bien aimé, nakendaki quelque part musala ya Nzambe. Pendant que to bandaki ko prophétiser pour na sœur wana. Na tout nié. Bobala na te mobala zwa déjà lusté. Bazaka na katia impudicité. Et j'ai commencé à implorer la miséricorde de Dieu. Nzambe a fungole la mobali. Ba opportunité en bongo. Ba accomplir maloba ya Nzambe. Po bazala agréable. Et puis ba porte e fungwama. Mutokoki ko fanda na libala ya kato fanda te. E bloka kama ambe belé. E bloka kabolamu ya Nzambe. E ozobota bana, Nzamba pambola kibiso na bana, o e boboti na impudicité. Soki peza na batu mususu, babota, bafana na no place moko, yaka to fanda total avenir ya vie, yaka to fanda to progresser, to mi boteli bana na biso, kaka na prédote. Tangu Nzamba ko pambola bino, bozwi mbongo, bo accomplir maloba ya Nzambe, o eza ya kopesa dot. Il faut bosser la prière et la repentance. Na bana oyo bobota ki na kati ya prédote. Na bana oyo bobota ki na bien aimé, yo mutoko koya na vidéo oyo. Nyonso oyo to lobaka. Ezalaka inspiré et envoyé par le Saint-Esprit pour na kobongisa ba ame ya batu bazala correct liboso ya Nzambe parce que enlèvement eza batu bazo kufa bongisa na Nzambe. Bongisa na Nzambe mon frère. Obota bana na mwasi wana na yakato tala nanu, yakato fanda nanu, ozwa kaka liste, bosala prédote, lokola na mi présenter na famille yebinga aya nanu to fanda. Obota bana 4, bobota bana 3, bobota bana mi balo boza mwana moko na yakato fanda. Et puis Nzamba ye ko pambola bino, boye ko balana régulièrement, au pesi dot o Nzamba zo reconnaître ou accomplir. Yeba ki même si oboti, il faut na nous bo laver na vie na bino ya impudicité ndenge bo fanda kina nuna yakato otala yakana no to développer vidéo nyo se lekela muto mikuti na kati yeba ke Nzambe muto atindelo message oyo obongisa vie na yo na Nzambe
bien aimé, après vie oyo toza na vie mosusu. Ba vidéo oyo to tiaka, biloko oyo tozala enseigné par le Saint-Esprit pour na lobela bino. Eza na mokolo ya jugement. Ba otuna yo. Oyo kakate nzambe na yo kakate. Ba otielo vidéo ya Mama Espérance. Ba olobo landaka vidéo te, na landaka. Tango lobaka wana, mais c'était moi. Nzamba koki okite la bino te eti Moïse alobelo bouche à l'oreille alobaka na nzela na biso et vidéo nyonso etapaka mutu na système yebaki eza message na yo. Voilà. Alors prophète a prophétiser Léo mama prophète wana prophétisa obiki amoni makambo eza ya solo onga pe na yebi na famille na nga amoni makambo solo oyo pe oyebi na famille na yo sikoyo après komona atiki yo inachevé eza na ba prophète belé amoni likambo ngo mais aza na incapacité ya kolongola aza na incapacité ya orienter yo na chemin ya accomplissement ya délivrance ya vie na yo. Soki omoni makambo alibota mama nondoki papa na bino ateka bino il faut zwa mutu wana opese ba comprimé parce que la sorcellerie c'est la maladie. Psaume chapitre 129 120. Sorcellerie ezalaka maladie. Alors ba expliquer au détail ya source ya famille na bino na prophétie eza mabete. Ce que place c'est comme Mabe, batiki yo bongo. Suivi ezate. Mais yo lobi na kangami pe na église yo. O kangami na église yo na pona prophétie. Mais ozo lukate ko bima na kati ya filet à sorcellerie familiale. Perti attend. Alors, c'est pela na biso ba oyo tozo banana source ya repentance et la confession. C'est ça. Oh, c'est important. Eza kozala kokoriba ko se repentir na ko confesser ma sumu na yo. Lorsque tu confesses tes péchés, Dieu va te pardonner. Nzamba olimbisa yo. Après ko limbisa yo, ako purifier yo na botutu ya ba loi familiale, ako longolelo ba marque ya molili ya libota. Bien aimé na lingara mingi totanga parce que tozala deux fois na ba bébé spirituel. Là je suis en train de donner nazo pesa ba orientation ndenge nini mutu ozwa prophétie bien aimé bo partager. C'est très important. Marambo nazo loba eza très important merde. Fallait qu'on a joué Bible na papier nzambe téléphone est planté. Au moins ni mambango faut osala vraiment la Bible à papier. Parce que eko nini mbala moko téléphone eza ba caprice. Que Dieu vous bénisse. 1 Jean 1 9. Ezolo banini. Si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous pardonner et vous purifier de vos iniquités. Tu dois confesser nga na botaba na sa mariage. Nzamba la kisanga bana na bazaka bambwa. Natali nga binzambe. Bana nga bambwa biwi. Oboti bango sa mariage, oboti bango na kati impudicité, bazalaka bambwa. Bien-aimé, nazolo bana yo yokanga mama, yokanga papa, yokanga mon frère. Obota banda, kaka na prédote, ce sont des chiens devant Dieu. Bano babota maka en ordre eza bano ba peseli dot landanga malam. Il faut koyebisa nzambe alimbisa yo. Il faut que ça la prière ya pardon na source ya bakoko ya bakoko. Prophétie lelo ezo séduire bana nzambe belé. Nga mutu nyonso ayebi. Oyo ayaka ko expliquer nga mama talabo na senga ka mutu wana to banda prière. Natika kateke yaka na prier pour na yo te nga na linga mambwana te. On va prier nous deux. To prier bsombale. On va prier. On va prier. Ba prophète lelo église koti loyenge.
donne la vie, papa. C'est la repentance qui donne la vie éternelle. C'est la repentance qui nous donne aussi la vie sur le plan physique. Ce n'est pas la prophétie. Prophétie rolongolela yo ba peine ya avortement te. Bakoki oyebso o avorta o salabo prophète tu amoni amoni oui. Est-ce que apesi yo ba comprimé ya obongisa na Nzambe? Musala na biso eza musala ya kobongisa batu pour na kozwa vie éternelle. Biso toza na kati ya entretien ya âme ya mutu po mutu avuzwa vie ya repos éternel. Et ça chemin à paradis, la repentance. Mais prophétie est fortifiaka, et consolaka, mais elongola masumuté. Ba pesio prophétie, mais obimarana mubali ya mutu. Mais ba akize maman, mabezate. Mais yo posana oya yo fo longolo bongisa na Nzambe. Bakoki ko prier leo maman no akokufa ye mutu alia bino mais ozomo na vie ezaka kandenge moko. Pourquoi? Eza na biloko oyo ifo longola na kati ya ko confesser na kati ya ko confesser sincèrement eza na ba biloko oyo moko il faut tangela Nzambe. Donc lorsque Nzambe akolimbisa yo akopurifier yo ndio okomona lumière ya vie ndio okomona changement na kati ya vie. Mais tant que toi-même tu n'as pas encore confessé, oui, bakoko na biso bateka basala makambo. Mais tant que yo moko zui décision ya ko confesser te, ya ko tika ba mabete, ya ko présenter ba kindumba ya ba vie passée na yo te liboso ya Nzambe, bien-aimé, ba prophétiser le yo. Ozala na église yuana. Bako sengo ba enveloppe, o pesa ba $300. On paie ça $400, il y a délivrance, mais on monte la lumière, il y a vite. Bako prophétiser les yo, au bête ta 10 ans, au monde à ta flèche, il y a l'obi qu'on a vu na yo. La délivrance est dans la confession. Et lorsque tu confesses, tu te répands. Au confesser et puis au tiki, c'est ça que je me répands sur ça, na tiki. La repentance c'est la kisi ke kotika. Au confesser et puis au tiki. Ce n'est pas dit que au confesser et puis au continuer. Waneza kaka ngulu zo vivre kana kati ya potopoto. Bakoki okangelo libota mobimba ndoki. Babandi o sakolelo lolenge yo linga ko sakolela. Ba sakoleli yo ti o sali renvoi. Ozala ka bloqué. Je sais ce que je suis en train de parler. Bakoki o sakolela yo. Mais tant que yo moko osuitan ya ko confesser masumu no epa Nzambe te pozwa bolimbisi après avoir kozwa bolimbisi ozwa purification et ko sukola yo na babotutu na yo nde wana okokota sikoyo na Nouvelle Jérusalem na vie ya sika okokota Kana mboko ezo koule miel na miliki nde okomona prophétie et ko s'accomplir. Tant que tu n'as pas encore confessé tes péchés, même si ba sakole lio, na ba koko ya ba koko yo monate. Tant que toi-même, aux 8 ans, ya ko bongisa na Nzambe te, na ba péché na yo, ozana bana mususu bota. Osalela bango repentance. Eza na kati ya Bible. Tozomona na lisolo ya Job. Job abandaki ko salela bana nae offrande. Ils ba paré belé ba salela bana offrande te. Azo salela bana nae offrande pona ba loi. Mais yo boti bana kaka na prédote mo bala zwa liste. Nzambe na zo luka délivrance. Nzambe nanga kangola nzambe otala bi oza impudique boti bana oza na ba mbwa. Tu as couché des chiens. Banana nous ko expliquer Nzambe. Bano na boti ba pesela ngata $1 te et pourtant na makomi na yo olobi ki dot nde eza agréable ya komona ke bato yo ba komi digne ya kopambola manakati ya couple lorsque ba pesi dot ba accomplir maloba nanga. Mais Nzambe nga na boti bano sans eloko te. Je reconnais. Bien aimé, délivrance c'est en akati ya ko reconnaître que je vis dans l'impudicité. Les lozo luka délivrance mobali ofandi ne wana ya yote.
Yo mutoza na poto, je ne t'ai pas tué où? Au vivre na mobali o ya yote. Et puis conscience na yebi ke mobali aza mobali ya kwata. Malgré peselinga dot, malgré sali aza mobali ya kwata. Mais tu cherches la délivrance. Délivrance ya liboso banda ko reconnaître nanu. O sali ba dégâts na ba mariage ya batu. O lingi mibali ya batu nanko. O sali mambo ebele, o baki bakisi, o kangi mibali na bakisi. Yaka sikoyo me levé pour luka délivrance. Mais ceux qui bongo te, ba prophète pe ba olia yo mbongo. Mais au monde na lobi côté. Et ça batu mususu baza na kati ya ba prison ya maladie. Akoma kobela mais aza na mobali baboti bana aza conscient libalo nga na zwaki ezaki libala ya camarade nanga na bimara na mobali ya mama leki nanga na bimara na mobali ya ndeko nanga. Mais tu cherches la délivrance monisko bato bapesa abiso kanda bangoana. Et puis quand tu viens au bosani ke toza basakoli, moi je me suis dépouillé à cause de Dieu. Na longona ba maquillage, na koma mutu, na koma la peau d'une autre personne. Pona musala ya nzambe. Na boka ba talon, na boka ba collant, na boka nyoso oyo za ressemblance ya mokili. Je transformais mon corps et mon cœur, mes pensées. Na bandaka ko lula nga na lula kalisusu te. Na zalaka na ba vision na koma na sale la nzambe. Et quand toi tu viens pour chercher la guérison, ya koloba mama sunganga, ozui masumo tchesi mamu Congo. Oye, rien ne marche, ça nous énerve kabiso. Et puis oyebi. Et puis ça biso kanda. Batu baza vrai te ti pa nzambe, batu baza vrai te. Yaka mobimba ngane naza boye mama nalanda kio talanga vina nga boye ngamo na yebi place toko banda ngamo na yebi débit ba comprimé o ngana opesa yo tozana ba bébé spirituel ba comprimé cela veut dire na yebi source ya prière o toko banda place toko simba pozwa bokangola mi fanatique ya prophétie. La Bible est en séduction. Matthieu est en séduction. Ils vont vous séduire par des prophéties. Mais on peut salobi côté. Au koufi aucun enfer. Et pourtant, ce que je suis temps à réparer dans Nzambe. Nzamba ko sa vie na yo. Nzamba obongisa vie na yo bien-aimé. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, Dieu va réparer tout. Dieu va réparer la sorcellerie de ta famille. Quand tu confesses tes péchés là, Dieu va te libérer. Confession à Massoum et libéra kabiso na kati ba prison. Yangonga na bandaka na mutu na repentance. Nazo senga nzambe asunga. Nazwa isika. Naza la permanent. Yakoyamba batu oyo bazana besoin de délivrance. Yakoyamba batu bazana besoin de confession. Pe repentance sincère. Repentance sincère la kisinini. Kotika ya solo libela otiki. Okangi porte ya masumu wana. On peut prophétiser pour toi, mais tant que ça n'a pas péché conscient ya vie na yo moko. Bisakolie ya tete le makuna yo pe otelemi awa. Nzambe na lembi depuis babanda sakola ponanga nzambe rien ne marche. Mais longola na nuba biloko za nango. Yo ti lelo ozoluka délivrance mozaka na moziki. Distraction. Ozoluka délivrance ozalaka na moziki wana botandaka babinga na melate kabata moziki nde ba melaka oche secret na yo mais quand nde balambisi wana oza suyeti tozalaka suye na mambo ebele yango Bible ezoloba Jésus Christ azoloba oya olinga alandanga atika nyonso parce que c'est un Dieu pur, c'est un Dieu qui est 3 fois saint. Bango na muziki na département muziki na biso esungaka mais ozana bana na vie ezo simbate. Ozana bana ya bizengi ozoluke la délivrance.
Osana bana bazo bella, comme ça la pharmacie. Mais tu cherches la délivrance. Oso vivre na kati ya distraction, na kati ya poto. Na département na biso ya ba mama ya musique. Vaut mieux tozala na ba mama ya prière. Zala mama ya prière, tika mama ya musique wana, ce n'est pas important. Osana kati ya musique, to sala rali kelemba, mbongo wana sungaka, esi sunga ko sisa liboma ya bana nayo. Esi sunga sisa kindumba kikuluna ya bana nayo. Mwana na yo abelaka malade ya ndeke. Département ya ba mama ya muziki wana. Oui, boliaka ba 1000, boliaka ba 3000, ba 4000. Et si esilisa épilepsie ya bana na yo. Des mamans irresponsables. Yaka to sala muziki. Ya ba femme ya purification, pe ya sanctification, ya confession, ya repentance. Yaka to sala muziki. Ya koluka vie, délivrance ya vie ya bana na yo. Yaka to sala département ya muziki. Ya basi oyo bakoza la propre, bakobongisa racontre na Jésus-Christ de Nazareth. Yaka to sala muziki. Ya kobuka mabolongo, ko confesser ba masumu ya bo jeunesse, ba boîte, ba bar, ba hotel, koluka ba mibali ya ba cadre, koluka mibali ya ba ministre, koluka mibali ya ba député. Bien aimé, tika muziki ya distraction. Ozwaka mbongo me bana no lelo lobiko ezate. Yo moko zana ba maladie moko incurable na kati ya nzoto. Mais on lobelaka mutu te. Tozana muziki, tozana komi mutualité ya ba mama, mais tu es malade. Mais ozo kufa, mutualité ya ba mama na elongola yo eloko bien aimé. Maman zala responsable. Ceux qui ba parents na biso ba koko na biso ba teka biso. Bazalaka na temps ya koluka nzambe te. Tant que ba vidéo na biso zoleka, mama telema pona lobiko ya bana na yo. Pasi oyo moni ya koluka délivrance. Bana na ba mona ngote. Teka bana no epa na Yesu. Teka bana epa na Yesu. Tozaka na mutualité fioto. Tozaka na distraction. Soko sisi mutualité aucune église. Eh maman yaka. Osana mwana asa mutu bien te. OK. Prophétise pasteur. Prophétise donne la vie papa. Prophétise. Et ça les koti nungu. Prophète tu as mon. Pendant que je suis en train de voir, Dieu est en train de m'amener. Comme on est bandina A, B, distraction. Et puis nenga pesio bongo, article la olandela yote. Article bongo, prophétie inachevée. Des prophéties inachevées. Article la olandela yote. Olandela yo, ce que vous avez l'ofiofio. Et puis nenga zolandelo, olandelo ya mankiona. Ana clété. Clé la kisi source. Njamba la kisara ke simba awa. Soko simbi wana. Awa délivrance. Awa senga. Siko nini ko séduire yo. Vérité ya ko simba place oyo yebi vérité. Ya onde séduire yo. Soka lobi pesa ko pesa. Soka lobi sala bo o sala. Mais que amema yo na kati ya repentance. Elongolela yo. Ba barrière o ekangi prophétie o ekangi libéralité ya bana na yo a osala ngote. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement, partagez, commentez et likez. Toroya tout juste après pour continuer. Merci.